Steve Binga Libula Metro Ishoi na kerenyo Eddie mon cher Borax L'animos Cercle musique Lombier Mutualité Bala Saint-Paul toujours meilleur. Toponi Okunga Okamba Bala Saint-Paul et papa Ofleur Okunga Biso Bala Saint-Paul Toponi O papa Tolingi Boboto Tolingi Boneko Tolingi Esengo Tosengili Sanga Boboto Boneko Esengo You're gonna be okay, kid. You're gonna be okay.
ezweli ya motongo colonisation moyibie likambo ya kokamwa balandi radio lisanga bozali kolanda oya bino radio bengami radio lisanga pe esalami na fondation lisanga na mokolo ya lelo oyo tokutani na bino lisusu na radio na biso nde tozali kopesa lisusu ba mbote mingi pe to sepele lisusu lokola tokutani na bino na mokolo ya lelo nde mokolo ya lelo ezali nde mokolo oyo tolobi ezali mardi le 17 avril 2012 ba mbote mingi bisika nyoso tu bozali kolanda oya bino radio ebengami radio lisanga pe esalami na fondation lisanga na kati ya place ya Damsko na Peiba tolobi na bino ete ezali kaka lopango ya bankande pe tozali ko continuer na studio na biso na mokolo ya lelo ndenge bozali kolanda biso awa na parti ya Amsterdam nde tolobi ete ligne na biso ya telefone ezali ya kufungwama oya kolinga participer na biso akokiko benga biso eko zala malamu mingi linga biso to ina biso kasi na katikati zate oeza pona babungi na kati ya libulu oyo bozako benge glisse ekunda malu tana bino zako bebi sabana zako luka nzambe te bozako luka falanga okosaba mamo bazanga koyeba baleka basi mawa mingi asili kokosama na kombo ya Jésus bastera beleli yosopo bipesi lokutana monoko bino nyoso kolingi paradis kasi moko talingo kufa bakoko baloba nzambe ya mpungu bino bolobeza bikeko ya masumu nana lobi bible ya kana fimbu na tango abumbu bokose nyango lisusu bakabela biso Yesu bona kanga biso misu kango bayiba kana komba mu Kristo abosa na lokumu bakufana soni yamba bokoko na yo singama na bosofi maloba ya lobiko kasi motema mizo yo kimi yangingiza asialopaki ya ngonga na zongeli makompa na bino ya lokuta ekunda mabozo kosabato bozomela bato bozokosela pana ete bazalaki ndoki bazokoma bashege mpona lokuta na bino bozobosana ete bango ndekomo ya lobi lelo tonsembi lelo tosengi na bakonzi ya mboka po esi eleki botala likambo ya bapasta balekisi bakoma kosala makelemba na mito ya banzimi tata mama aleki mpe kulutu bongola miso nzela wana etonda mabulu remolili mwinda ya bomo ezalaka te suka ya mokili eza ntango tozongaka mabele baya na biblia mpona koyiba mpe kokamba biso nena bozobosio kombomoi na yo babosa na lokumu bakufana soni yamba bokoko na yo zingama na bosofi maloba ya lobiko kasi motema mizo nasakulela ozomona maya misuteza na mutema oeza mungongo bankaba kuyemba baboti bakomema biso na kobeba nayebi te mpona ningoboyi oya biso mongo pekisi oya biso mongo ocheya mundele liboso ozanga bomoto lokumu nyonso ekundama na baweyi neti tata lumumba azako mituna kimbo ewuti wapi ekosuka wapi tumbe eza makasi mbwa azokanisa koloba na mwana français za mayele yewana yokelengi kolia fufu na fushe kama tapesa mwana preno européen oyo oza kobenga leno chrétien mpona ngai ezali gato poisonné soko oyebaki te sikoyo oyebi kasi osepeli no na yango bona peti babosa na lokumu bakufana soni yamba bokoko na yo tingama na bosofi maloba ya lobiko kasi motema mizo yo kimi yangingi eza pasi bandeko na nga ndele wana beta biso film oya kata biso maboko oya fingaka biso toza banyama kaka kombwa mundele wana yango tozopesa ngo na bana na biso oza bato to bambwa botala elongi ya Jésus obotie na bamira ndako na bino langi na ye kokani na yo langi elingo lakisa couleur moto landango
yebaka ngope. Petita tengami amoto na benga kimasta nalaye wana atamboli natikali solo gambala na love you mazate sokoza na nzele tonga seleye respecter rappeler bonnes séquences na ye atula mpaka bamona mpeleve petita nyamuki na dongu na benga kimasta Dalaye wana fiotoli Palestine kome lingangai Na love zate Sokyoza na nzele kukulizeleke Joli bilite na yeza la presse Atula mpaka bamona peleve Bonsoir, tonton SD. Ah, bonsoir, allô? Ouais, bonsoir. Ah, tu sais pas mingi ndenge obengi biso na pokwa ya lelo? Esali mikolo. Na wewe una seminge? Osoyo kanga sikoyo bien?
Ouais, c'est quoi OK bien. Ok, nalobi tosepeli mingi ndengo bengi biso na poko ya lelo esali mikolo ebele mwa moke tosololi na yo lisusu te na radio na biso nde tozali kopesa yo mbote mingi pe na famille na yo mbote malamu. Ouais, vraiment merci à trop Eza SD Malaika. Oui, naza vraiment oyo babengaka vraiment na ebite so na kolo ba susu neti. Donc toza pena ba fanatique pena te mais toza pena bato to leki même fanatique ya radio Rapsoli Sanga. Parce que la seule radio oyo na Hollande yango mtepesa absorber information. Malheureusement tant des âmes kusemi botela absorber de 19h à 20h. Na ebite so boko ça moins effort atamba ma bo modifier comme à 2h parce que quand tu as un sentiment va posa mususu er mo ici là et ça on a pena moins lengi mingi te. Mais dans la Zolanda boye moni quand même biso to koma pe koto tozo combattre souci à pays ernioso na yoki banzembo boche surtout nzembo mo beta ka vanzembo beta ya ba pasteur ndenge ba lobi wana salinga vraiment bien teinga na ebite soki nani a composer yango to eza ya nani soko efsanga komba muto yango esala bien et puis nazo senga so moyen zali bochela sata nzembo pe ya papicho motema mabe parce que wana tozana ngotela ba parler to bi pe place osombela ngote eza ya ba combattant oyo bayemba biso nde to voter ya tito yo kango ata na poko esa sata moyen papicho motema mabe papicho motema mabe. Ok, nazo lukila eza ba mboshi koma somono pe mutabeta na kati ya sala animation. Bilo manengwa ya biso candidat eza ya titi soki moyen ezala to yo kango ata sala so moyen na poko lelo tozaliko lukango sikoyo na minute oyo nde nazaliko yo kisayo olobalanga soki ezali oyo nzembo olingi. Nous mettons fin à l'injustice démocratique du Congo. La fin des viols, la fin des massacres et des pillages de masse dans notre pays. La fin d'un système qui a trop longtemps perduré. Les filles et fils du Congo se sont éveillés. Alors suivez le guide. Ezali nzembo oyo? Na oyo ka pela oyo kana sepera makase. Ok. Le numéro 11. Malheureusement, tous les pas place to ressemble à la montée donc. Na zolo bisonde to voter ya chichi boya ya boke chute mesiko o mususu ali na sabe. Papicho motema mabe mwana moke motema mabe. Na zui awa waboye zali ya somono dossier. Wana sisi yango wana Ouais, yango wana. Na trouver yango nazali ko betela yo nzembo oyo. Pe nzembo wana oyo singaki wana nazali ko lukilo kombo na yango. Ouais, vraiment merci. Ok. Wana nako benga yo pona na pesa yo kombo ya nzembo ngo wana. Ça va, vraiment merci à trop. Ok, nde na teli yo nzembo yo komande ya somono. Ouais. Oh, merci. Ça va, merci vraiment na. Pourquoi elamo? Yo pe lokola. Pour tous ces massacres et des viols, pour tous ces arrestations arbitraires, pour tous ces viols des matières premières. Que j'encaisse pour mon Congo, je pense j'avais du souci en attendant que j'ai le cœur plein de soucis. Mais je suis un combattant, mais pas une victime. Je représente une jeunesse congolaise où l'espoir périme. L'espoir pour numéro 11, Yatiti, Bana Congo. Votez numéro 11, Bana Congo. Mais l'âme pour du makila, mina penda sana batoto ya Kivu.
paix, justice et progrès. Faisons avancer les choses pour que le pays prospère. Changer les mentalités, voter numéro 11 pour amener la stabilité. Nino Black, je parle au nom de mes frères. Voter numéro 11 pour qu'on reste à la fière. Loi est toujours qu'à boire du tunga tu es bans kong. Toujours qu'à boire pour voter à Chichi. Bois l'ouba du tunga, bois l'ouba du tunga, bois l'ouba du tunga. Ndeko balande radio lisanga matondo mingi na fidelité na bino boko keza wabino yosu kitenge na koti bena bokuse pona na ebisa bino ete plateforme o esalemi autour ya Tchiti ya Papete Tshisekedi ya majorité présidentielle populaire ndenge baza kobenga ngona bokuse MPP yango ezali pona koluka vérité ya ba urne ezala respecté. Plateforme wana ezali ko regrouper ba parti politique lokola Union pour la démocratie et le progrès social oboyebi na beaucoup c'est UDPS ezali pe na démocratie chrétienne ezali na G14 ezali pe na ba association ya société civile pe na ba autorité traditionnelle na ba association ya ba jeunes. Eugène Diomi Ndongala yende azali porte-parole nango mokolo mwalendi o molekilobi nde basilaki ko présenter yango na presse wana toyebisi bino boye pona ezala pe sete tobeti na bato bayeba ete likambo oyo ya kotelemela ete respect ezala na vérité ya ba urne toyebi yango biso bakongole nde esengeli tokoma histoire na biso mokonzi oyo abimaki na ba urne élection présidentielle ezali Papete Tshisekedi epe yango ekotikala be bongo wana na kaboli na bino boye na pesi pe mbote na SD Malaika son divers loyembo ayokaki oyo ya kitoko wana oyo na kombo ya Ozamoto Tombwa nde yango ezali ya bana ya lopango ya banka solo Hervé Lux na masini sukisa biso na loyembo wana ya kitoko lisusu. Besoin de pouvoir, bon, salili, de mon le côté. 5 chantiers,